de banda kala so tali asombela ba mission uniforme réalisateur a le bifo bola ta bobo aki asombela kabole bino problème yango il tira pays vieux outil Côte d'Ivoire récemment awa vous comprenez soki yende ba memaka ete lobake ba memaka cdnt bonani pour qu'il tira pays vieux et voyageable mostra kenda mikili ba beta ba Olympia beta ba sala ndena ndenge na poto wana kala tuna gilelo moi musicien nyonso ya kiltira pays vieux o azato alongwa amoni ke la se azokosa aya contredire nganga na zongela ye on a mon ce bal kito ke na ba preuve to kendango vous comprenez nyonso na loba na be mission eza pona ko nuire mutu te pona ko diminuer mutu te za ba vérité ndako azo o ndako bandako vanda te mais ndako azo vanda actuellement mosque me taper si bongo kende zwanda téléphone au sela papier $300 somba téléphone vous comprenez et ana ngote pona ko diminuer te place baza to place aza abi ke fils sur la vérité ndako azo vanda mosque me taper so ka beli traitement ke nda promedis so za na infirmier munga ngamo sala na promedis ou soit boba journaliste botambola kati obeti tu be ana na promedis na debono et ouais debono makrap promedis c'est ça na 11e rue et ça 4e rue et ana limeta on comprend so que promedis et ça on dit et ça industriel na 10e rue je crois so que na promedis otuni ba batangelo ta ba société oyo yaka ozwa soin pa na bango ore batangelo na kiltira pays ozo salaire to ba glone c'est normal mais c'est limité na ba oyo moni mais yo zui ba propos na po mutu roi Félix Oise quoi ako sorola ta la tiki to ba teba parfait na cher wana aya banda na chaîne moi télévision to na micro no boy aba de répondre ndeti ba c'est de play ya na sans stand on va mostre ndinga zana zadi ana clan oya sala adi ana bano ya buta vous comprenez herbiso peto vani côté mon natali a ya ya oya beta masola lokuta ya yo pla za lokuta place oya lo ba place ni pena yo mona ke awa okosa place okosa ba futa bango 10 000 francs OK ba futa ba 10 000 francs les ara transport c'est normal la société me sourde minene ba société akenda tu na ba journalier bozwa combien par jour place à comprendre que 10 000 euros ça peut ça à combien a tu na bato ba sala na baba à servir quand tu sala 22h 23h à linga zonga ndaba pia ba combien transport place à comprendre ozo comprendre baza ba mikolo mo ba feneya ba ebi ko se créer te ne ça ba ngande na zaboe na vandi bo na bandi kwa kize Lady Maître Patrick Bekam afuta biso te asombela bino mitu Patrick Bekam asombela biso mituka te est-ce que Patrick Bekam wana Villa Nova basombela ka mutu yo yo kanzembo Patrick Bekam na Villa Nova atia ba vocal mais na courage na ye asomba mutu le loi sali mouvement na courage na komi na ba range ba marque x ba arrière ba pala danger so Lady Maître de Patrick Bekam na déjà leki na âge par rapport à ba send and play on se comprend aller qui na âge par rapport à send and play par rapport à on se va chama kele wana so bino sko boyemba banda boyemba boko ba secrétaire nanda kwa pamba na téléphone basombela ba ngana osela nga téléphone osela yango na sela Samsung Fold 2 jour na e na zwango na studio na ofina chom boss na nga moni Patrick Bekam chef comme na Fold 2 boss félicitations courage qui ndaka boye on se comprend et viens moi mbal fora robunda na ko bando yate na lati sami kumba na nganyo c'est pas ya pas lei banzela biso tambola est-ce que tozala na ba leader na biso ba côté to kenda ko luka ba kisi ba côté to kenda ko luka ba nini ba leader na biso batinda biso babi ya sikeye ni ye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine, omoni kando s'abonner na nzoto Tonton Georges. Akaba te mukenda. Akotsa ko batini ofuta kwa ta chambre te. Na compte o se distrait na nzoto mutolinga te. Greatness Congo TV. Ba gag ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le voilà rouge, ting, to s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême. Yonde makam. Bon, mon avagag.
bafilm baémission biloko ya buzoba na biloko ya bien kaka na Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, au petit Greatness Congo TV. Au monde à droite, va comme en anglais souscrire. Na français, va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes venus à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Où nous, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV. Abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus, vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Je sais bien que vous êtes très nombreux de nous suivre partout dans le monde. Bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Place de Jéroucha, une émission socio-culturelle avec votre anglais. Servante Jéroucha Bafoisette, la cheftaine de la presse, l'enfant de Marie-France Van ou la seule et l'unique reine-mère. Et puis bienvenue encore de notre chaîne YouTube Greatness Télévision. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, vous s'abonner, belé, bateau, tout va dire Bafoisette. En tout cas, désormais, Bafoisette, ça a un Greatness Télévision. Donc vous s'abonner et belé, et comme ça, la bien marqué. Un grand merci à bateau, tout va dire un grand merci à Dali qui vous pas social, malgré au bois que ça ramènera, na bois que ça parce que va souvenir à Dieu, il est tellement belé. Dali qui vous pas social, un grand merci à bébé qui aimait le bébé Pro Max, un grand merci à aimer vos côtés, maman social. Donc quand il est sabino, ma fois cette chose bien envoûté, c'est qu'à professionnel et puis spécial. Dans ça, bon, on a moins quand artiste et un beau canal au début à travailler dans le culture pays. Alors si vous et pas il y a Patrick Beckham, l'aide de l'homme donc Tozanae, na combien fils la zaï donc tu remets ta ma solo. Par rapport à ma camouteuse les cana groupe là bon et pas il y a Patrick Beckham il y a les chanciers et puis moi Trozon muki kana culture pays parce que à outa pe pour les ala qui penda kunae donc c'est la caméraman là souvent déjà ben de la invité na bonjour ça. Ouais, bonjour la cheftaine de la presse. Bonne santé. Ouais, santé ça bien, énormément plaisir. Dès qu'on continue dans ça vraiment bien. Voilà, merci beaucoup. Donc tous on a mon mouké au cours mettre la sur parcours na banda ko ino tambola ka avant comme pas Patrick Beckham. Ouais, na banda na repé sambote na patron na biso Patrick Beckham Lady Maître. Voilà. Le général de l'armée villageoise. Et puis na appelle ça bambote na bureau na biso CG Serge Lumba. Odi Mamboni, Joël Mola, Mandela Cholo, Gabriel Kakodi, donc on a bien maman bote sika bazali. Voilà. Par contre on a les arrêtés ba musicien bandara na palin. Malé mais pas na ero comme na ina na otanga et puis na sala pe musique na venanga dadibola na pesimbote azana tilki. Et puis, nous avons travaillé dans la terre à Chine, orchestre moi ya quartier ka ponga na moi masina. Orchestre moi ya quartier tu avons travaillé na ba Moïse Mbemba autoroute na pesembo te bato chaza na plus ici. Ba fondé logen, il ko saka fondé ba master tu ya kuna, ba Kim Solo azana la team, ba vraiment ebelé ba tolotolo base aza pa ya Big Clinton. Donc, nous avons vraiment équipe Morocho, tu travailles et après, nous avons comme un musicien à Set and Play. Nous avons comme un musicien Set and Play. Après, nous avons sali orchestre. Oh, ça là, orchestre numéro. Ouais, quelqu'un dit que les gars na TV. Moi, on a embêté le gars qui me pousse. Après, on a étalé l'histoire mobile. Émission aussi, voilà. Et après, orchestre na intégré qui tira pays. Il y a moi c'est d'amour Félix Soazé quoi na sali plus ou moins 5 ans na Longwa na zasko et pas à l'œil du maître Patrick Beckham chef à les chancer. Voilà, merci beaucoup. Ton chef à les chancer abimi ça qui te prendre le dossier de mon appel qui est au tsara vocal titre au botaka o yami balé au botaka vocal. C'est le moment yami balé enga otoyemba moto oyo zoboma azakaka moto oyo loba ki olingaka parce qu'on est avec une intervention moto oyo zoboma
azakaka moto yolobaka bolingwa libela moto oyo zobrake nayaka siko wana mais ça pena bato pe bayebisa ko après avoir kosala ba parcours menene pourquoi kaka ba partir beka mais ça pena bato balobano bongo non ta ba romono ke après avoir que les kaba cultura kosala ba orchestre non pas Patrick Beckham et belé pe ba traiter pendeni ni wa muta génération non ke kule belé ba traiter ko bongo ouais belé ba traiter nga bongo yoko ke kuna ndenge nini yoko za na Patrick Beckham ndenge nini boina boy mais nazalaka sikoyo motivé et puis nga mona personnellement nazalaki motivé et puis ba proche nanga bato nazalaka na bango na liaka na bango ata moko te à contribuer ngai donc presque tout le monde va appuyer nga ba pesanga ba conseil et puis voilà quoi lelo vraiment on fait ça raison. Voilà, merci beaucoup Nanson que vous avez vraiment possible parce que bientôt la émission est comme Eleni Maka c'est bien important de faire ça. Un grand merci à boss Jimmy Belao. Donc un grand merci à boss Jimmy Belao. Abi Mikolo souna nyongome bukanga parce que boss Jimmy Belao aza pembe nanga. Un grand merci à oh des choses ça les ça la vraiment bien Makasi. Donc qui positif dans l'histoire. Ouais, dans la titre nanga moko na histoire dans la histoire volume 1 ça volume 1 à volume 2. Ouais. Ils ont voulu mais ils ont bimé là dans un titre. Voilà. Pour les cailloux, tu vas si bien sur ton caillou moko. Et album eza yé moko lay di mettre patron na biso mais aponi kaka mi balé mi sa to to ba titre. Donc bayi horizon solo mais ba master mususu pe ba sali mo ba featuring na yé moko lay di mettre na album. Ba to ko kate set ya nzembo no. Na nzembo na nakoti kote bebe ndenge Kadhafi aboya kotika Libi natikala na yo moko bebe na ngai ndenge soso azalaka nelamba moko vina ye mobimba yo ndakordera vina ngai epa na yo nde nakordaka mur na nga Zidane azwisa Real 3 Ligue des Champions me yo pesanga 9 bebe nalingaka yo voilà ya solo na motema opruvanga ke olingaka ngai na pruva yo ke nalingaka yo voilà merci beaucoup d'ailleurs ba peso titre ba kiss les jours bon c'est parce que ba peso titre bien sûr oyembi bien sûr on relate na clip mais succès et ça là kiss be de osimbi zano posé na ebi damambi dambu ya jendenge tambola ya musique ambola biso na ebi nzembo ebeto obi nzembo ebeta c'est betité te beta te quoi lo nozo asire biso na boma mutute na liaka eloko ya mutute na basa bato bolinga te moi ndeti ndeto sa no misoko est-ce que na moni na identité moko o alliance on ne rien nde na miti na mono moi c'est mon libre mais libre occupé so na déranger yo nde fo ebisanga ke na mobile je crois que c'est un bon moment dans le groupe parfois c'est bolinga bon té on a des sibino kana mobile nga surtout ba momi a poto bo monela ba ma bébé belle ba beta Dieu merci na na moi na poto té bon nazala peu complexité vous en comprendre nazala na moi c'est à poto té na yebi que mission eza internet oui nazala na moi c'est à poto té pour nazala peu complexité na kini kaka déjà na latara bien na futela bango kuto bakumisana na mwasi na poto mona vanda pa master akota ki Mario na kini akilala na baba ngasiko kini kaka na fonctionner déjà ko le ba champagne bien na ba boîte voilà on comprend donc na mona keloko ebangi sangate mwasi aka mwasi sincère linga on comprend soka mour eza vrai ba bien matériel ba mbongo e ya na si to kolinga no to anelo te mais na mayele na sagesse nzambo avie biso mbale to komi pe danger voilà merci beaucoup donc titre de jeu ça lini combat titre $100 ok voilà merci de dire on panan au bon bien nan voilà merci beaucoup donc tout sur muké comment les lomo ko ya ba artiste ya cultura pays comme ya celle de play au tout le beau zala qui peut travailler na le calon a TV malgré que ba bengana ki bango mais zala ka ko obligé te fa que les calo ba vérité o fa ki est blessé mité ma bat mususu tant que pour ebi c'est d'un play bien tant que ebi pe ex président non Félix Soissé quoi bien
Mam CDNP azolo ba ki orchestre wana voyage ezalaka te, mituka ezalaka te, ba danseuse makolo ezokuba. Te ba voyage ezalaka yende batikaka ye. Oh. Continue na. Voilà, orchestre mobimba balataka ba kimono lokwa ba judoka la pe d'autres monde appé photo mon pe ya moi ça d'amour auto ça misenge balati soupe kaka ba tennis ou c'est ba judoka ba kimono. Exactement. Parce que dans tout pays c'est un peu raison que orchestre wana ezalaka ba kimono. Je crois Congolais nyonso ayebi orchestre wana kilitira pevi bamona nde balataka ce otali na Congo babi batangaka ata naka ebele te na cheka 3 orchestres o balataka propre na basi na mbali na podium kilitira na kati ozo comprendre donc bakimono wana bandosa nango clip ya nzembo moko ezobima ya Monstre d'amour ne banda kala so otali asombela ba musicien uniforme réalisateur alobi fo bolata boye aki asombela kaboli bino problème yango kilitira pays vie uti Côte d'Ivoire récemment awa ozo comprendre soki yende bamemaka ete lobake bamemaka CDNT ponani po kilitira pays vie et voyageable Monstre kenda mikili babeta ba Olympia beta ba sala ndena ndenge na poto wana kala tuna gilelo yo chaka ya lo ba mamba kilelo kilitira eza orchestre lelo to ba question ne faut tout na biso ba orchestre lelo ponga na lisu na kilitira te ozo comprendre naza pe censé obligé ya répondre na ba mamba kilitira te mais soki to lo ba to zo ata ko répondre ngo air moko po ba noko pe ba kuna bazonga pe na nzela kilitira pays vie pour ton information et voyageaka yende ba memaka ete ozo comprendre et voyageaka kenda etambola ba Afrique kenda ba monde ba mikili yende ba memaka ete voilà merci beaucoup Nathalie qui émission no mobolo baki ke CDNP azolo ba ke présence salele le côté tandis que président Ndakoya bandai ko vanda ezalaki ye mutu et pardon président mutu ex président na bino mutu pesa ke monga garantie est-ce que le beka te pour déstabiliser tout ça pour faire nga mukolo boye soki ana mutu ayebi CDNP bien na mokili nga bena na kati nga mukobo na sokoli mai na nga na lati bilamba nga cher o wawa bakula nyoko ba potinda ngo na Afrique acha ba douane na beta maswalo kutata yo bogo na chaki défi na émission na salaki nyonso na loba ya émission oya mo musicien nyonso ya kilitira pays vi o azato alongwa amoni ke la se azokosa aya contredire nga na zongela ye o na mo ndi se baliki to ke na ba preuve to kendango ozo comprendre nyonso na loba na émission eza pona ko nuire mutu te pona ko diminuer mutu te za ba vérité ndako bandako vanda te mais ndako azovanda actuellement Monstre mtapesi mbongo kende zwanda téléphone osela papier $300 somba téléphone ozo comprendre et ana ngote pona ko diminuer te place baza to place aza ayebi ke fils sur la vérité obanga taye la opela émission ngana ke bang bayebi nde na vivant bayebi nde na fonctionnaire yo kanti to le ngana malade te na fouté na muto na l'équipe na bande de l'école bagage pe ali de er na tenir ba propos na micro na yo de na yebi makamna loba et puis nazo asime yango ozo comprendre na ko vanda tena de cette émission mo pour na cause grand public et surtout que orchestre pe na zana nga shuguna te o comprendre na kilitira ta o na to robeta pata e bané premièrement na banda na longwa na lupangu ya Monstre na kendali mena aloba o nga na yebi panda ke nazalaka wana o na mona o na yoka o na yebi ndako azovanda Monstre mtashukuru soka beli traitement ke nda Promedis so za na infirmier munganga mwa sala na Promedis ou soit boba journaliste botambola obeti tu pe na Promedis na debono ke wa debono makrap Promedis ezala na 11e rue et ça 4e rue et na limeta on comprend so que Promedis et ça on dit et dans industriel na 10e rue je crois so que na Promedis otuni ba batangelo ta ba société oyo yaka ozwa soin pa na ba o ba batangelo na kilitira pays on comprend ngai na mona mabete ancien ya kilitira to mutu mo ya kilitira aleka a déclarer salaire to ba blone c'est normal mais c'est limité na ba oyo moni
mais yo zui ba propos na po mutu le roi Félix Oise quoi ako sorola te alati kitoka te ba parfait na cher wana aya banda na chaîne moi télévision to na micro no boy aba de répondre ndeti ba set and play ya na sens là oko moi monstre ndinga zana zadi ana clan o ya sala adi ana bano ya buta ozo comprendre biso pe to fani côté mon Nathalie a ya o ya beta masola lokuta ya yo pla za lokuta place oyo te monstre na tan lo bata pardonnez na mamna so lo ba place ni pena yo mona ke awa okosa place okosa ba futa bango 10 000 francs. OK, ba futa bango 10 000 francs les arrêts transport. C'est normal. La société me sont amener les bonnes sociétés. Ah que là tout na ba journalier besoin combien par jour. Place à comprendre que 10 000 euros moi ça fait ça qui a combien. Ah tout na bateau ba sala na baba à servir quand tu sala 22h 23h à l'ingazon na ba pia ba combien transport. Place à comprendre. On se comprend. Baza ba mikolo mo ba feneya ba ebi ko se créer te. Ne ça ba ngande na zaboe na vandi bo na bandi ko akize Lady Maître Patrick Bekam afuta biso te. Asombela bino mi. Patrick Bekam asombela biso mi tukate. Est-ce que Patrick Bekam wana Villa Nova asombela ka mutu? Yo yo kanzembo Patrick Bekam na Villa Nova. Atia ba vocal mais na courage na ye asomba mutu. Le loi sali mouvement na courage na komi na ba range ba marque X ba arrière ba pala danger. So Lady Maître de Patrick Bekam na déjà qui na âge par rapport à set and play. On se comprend. Allez qui na âge par rapport à set and play par rapport à on se voit chama kele wana. So binos ko boyemba banda bonda boyemba. Boko ba secrétaire nanda ko pa ba na téléphone ba sombi là-bas. Nga na sela, nga téléphone na sela yango. Na sela Samsung Fold 2. Jour na e na zwango na studio na finachom. Boss na nga moni Patrick Bekam. Ah chef, comme na Fold 2 boss. Ah, félicitations, courage, et Ndaraboé. On se comprend. Et puis, moi, je vais faire un bunda. Na ko bandoyate na lati sami kumba na nganyo c'est pas ya pas lei. Banzela biso tambola. Est-ce que tozala na ba leader na biso? Ba côté to kenda ko luka ba kisi, ba côté to kenda ko luka ba nini ba leader na biso batinda biso. Yo ke côté mo. Kisi penon nzela ba onde batinda bino petit fo simba po mambo simba. Eh, wa lokuta. Ah, bino mo so ba kisi ndé na bino. Teza lokuta musicien so yo kana bagwa ye mo ka ke luka na ndenge naye. Ah. Oh leader ni na ngalo ba yo ke era banda ko qu'est-ce que ne yo salaka kwa tindo. OK. On se comprend. Les Arabes sont ba concurrence loyale toi na ngona kati orchestre na posa pas visibilité ba yo kanga olalo la muki ah nanya ko pianga ki soke lukanga. Etali leader da yo ke kuna ba spoko ba mbongo ba ko sali so ba séance ba cérémonie zangatina batiko mutakalo tozo pambola yo ozo ba bénédiction na ki mutakala na ba ndenge nyos e simbate so kuluzu na ngobo ya olatsango Félix Oise ko kwa kende ko sa bénédiction mutakalo sala pe na eto yo wana ba serana bozana na yebisi yo boye ngai na chaki en défi qui que ce soit oya mona que fils mambalo bezaya lokuta asali mission nazara tout le temps en ligne soit Nathalie yango non répondre. So na nyo sana mabe o mona esa kwa seni. Sorry ba bengani ona no pona biloba loba na yo. De 1. O eza première fois ba longola ça. Na ba fois so ebimaki wana. O eza première fois ba longola eto. O ba longola ke dia zonga. Mais oui. Luka mitunyo so kiltira tuna ba yebisa. Ndenga zana ucho zonga ka récemment kaka zongi ka Airbus azo abi batu ba longwa na limbisi batutu na kofiku to yokani bozong. Yango bango nyo so bazongi. OK. Ozo revoir. Yango bango nyo so bazongi. Azali mutako zonga te. Oto mone bono sna ba chose ba bango nyonso bazonga te. Après mutu na mutako molongwa na raison. Gabana babengani po songi. Muto il faut ba set and play batake ba mise o ba longo wana. O ba click ya bata ba voice. Bato bango il faut ba take za. Bato ba bimise ba voice. Il faut ba take muto ba bimise ba voice. C'est Gabana. Voice o Gabana. Voilà. Mutu il faut ba take c'est Gabana. On se comprend. Babino ce bolongwe bokomo yo attaquer moi c'est et puis na komo la ndemiso mona landi bana masina boya na stade municipal do stade municipal la masina wana ba komo zo masekia do bana masina ba komo lo ba jouer na minoko ya ba ventilier on se comprend donc mutinyo so la muki ka boye bana masina olalo la muki bana population ya ba bourri kito ya ba vorien on dirait bana masina ngo bazaka na ba manque à faire olalo la muki ka bana masina aya obekati
Mais ah non, na mbongo lu ata espace ata podium bien, ata lumière à pamba. Ah nango. Ah non, mbongo lu ata lumière. Boss ni mais comment la production de Simbi avant ni ce combien d'années ketch à pamba rolata milelo. Oh, ketch. Basket no problème. Boss angwana zaki wapi. Banda osabe miso abandela ba même bilamba. Ba boss angwana ba bandana ko pie bilamba. Ba pesi ote ni to moni bien muto ko mo miso a fâché. Nga pe côté na tali miso a lati fort. Et suis singa pe mutu na luka na lata pe fort pona na contredire maramna. Ba pesa nga kutu ndena za na ba na botu na ba question ketira. Ko ba pesa nga a te exercice mo te ke ala taper bien. Oh, ba ko mo ke sabe mission na ba chaîne mo ba ya ba 400 abonnés, 300 abonnés. Oh, na ka mo bango fort. Voilà. Ba banda na ko lata bien. Chombo ya bien. Ola type na bien couleur kitoko au salipe émission sans chapeau ndenga na aboy. Ozo comprend o te kapelo oya c'est la biso mission o te ba masque ba maneti ba mazopo on dirait muto oza na click ba kinaper. Et fissure le belle émission moi ça moi ça faisait ça bon encore linga moi ça faisait vraiment. Boye ba te ba tu ba chamwisa bandumba mingi ya ba star. Oui, Baratia. Attends, mon star, bon, on pense à la scène. À qui bon t'as fazer après ça? So, na moni pe otala kingai. So la ndage mission ana. Na loba ki bien oya za na tembe akende. Ngana ko zo na liboko inde. Tina sima marché liberté de so ta moi c'est senta. Se renseigner à nyoso. Ngana biso. Mais c'est de so moi na to mona sara kuna. Pour une histoire ne bien. Te, azo mwana te. Ah, so bana te. Na pesi mwana na nga dilas la sembote. So talebo comprend que c'est un fils d'un bourgeois. Ozo comprend. OK, te pesi mbote. Bébé noir. Ouais, moi non. Oui, te pesi mbote. Oza maman ba parent. Et puis a salinga peu plaisir. A salinga plaisir Nicolas tanga ya danger na bana ba sénateur, na bana ba ministre. Et quand ni non wana. Atanga na arche. Atanga na arche. Pourcentage à suivre, c'est une université. Yo mon foot à photo Patrick Bekam. Est-ce que moi na Patrick Bekam? Quand comme il bosse un peu ça le côté. Voilà c'est ma mutu quand ça y a bien ata ba député est-ce que le gouvernement foutait là-bas dans ma classe? Ah. Nga Patrick Bekam de alongola nga chômeur après singa musala. Musalo na sala wana nga moko il faut na se créer. To yebinde musique mboka na biso etambola. Musique mboka na biso esalaka yemba mutu, bwaka mutu akabela yo. Bango déjà ne bazana baleka TVT. Batu ba yebonde ni ko bakabela. Ponga monde na loba bona yeba ni ko leka bango. Ozo comprend? OK. Batu ba ko kabelo ndeni. Koleka TVT mutu pa kabelo po lelo nyonso to sala ngo intérêt. Ndé na sala émission bo soki nga na bwaki na pesi mbote na le boss Ndro Shayala. Chana mutu na viser PDG erreur la émission oyo. A olongolanga mwa ne fils. Po ayebi ke ya olia wana. Na ole ka bona tangi komba Boitis Mavemba les jeunes lions. Les Bokanda Pentacle ya Luanda. Na pesi les Bokanda Pentacle ya Luanda merci à trop. À Salaginje. Ozo comprend. Na ebike na un intérêt mo bo. Yepe libanga nanga et ana profit na. Ozo comprend. Binosko boleka ka TVT bo se créer raté et sika ba musicien msu ba bimara ba renier ata ba terrasse ba lembo ba vanda raté. Et bo boîte oya mgoni. Artiste faut azala trop parler. Bon andimi zala na bima trop ta. Yo bande benga banda quand to sala émission to sala ngo. N'a trop parlé. On comprend. N'a trop parlé. N'a constaté ma caméra. Je n'en a parlé dans un studio. Mais et puis si n'a pétage soir pétant. Allô, Baruch Ngumbu. Allô, HB Mazingo, c'est de mal à l'aise dans contrôler Batunanga. A déjà ngele ka potion. Wa ba boso melo ba bien to ba to fa na bonga. Oh, et bonga na ngande na bona niveau na na kende boîte na nga moko. Ah, faut za na bato. Oh, mais faut na za na sentir. So sentir ba je. Faut ça dem pas ko bimelo pe libanga pe. Faut se sentir zala. Te ba je wana nanga sala ngote. Oh. Eh, be no bi ça den bien. Ba je wana nanga sala ngote. Na vanda bwa bamba libanga ibandande. Mais oyo ko sele makambo. Na za mwana ya masina negra ndi na kolina lupanga polele ya Clotilde. Ozo comprend. Na ndena bo na pe na mwana masina negra ni na kolina lupango ya polele ya Clotilde. Na banga mutu te me na respectable.
Ozo comprendre? Voilà. Nde au monde nga donne un vrai nom, mobali. Na pena mobali ndo mona nga ba comédien papa ba ça ça nga ngoto. Surtout tala baninga nyoso ba bengana ba ona bango mais ba teka c'est de play to mona ndalo ba mingi. Je sais écoute muta mwambanga mais a ko fait na ngamu na mais c'est de kan ndalo beza point parce que ba blessa qui est ça qui déjà fonctionnera na minute ana megani na ya sigana ba car na ba G. Mais ça peut inviter na stade na place na terrain kuna masina. Ya ko sela chiko ya kena ete. Ah. Bon chiko ya ke c'est chiko ikuta kata Jos. Et bon, c'est de nos Kenyans. Et puis, comme ça, ils ont appelé pour tout. On a un maboki. Ah, Luka, ça, moi, 1000 fois, moi, 2000. Namassi, non, bêta. Bon, bêta, les 12 ouana, les 12 événements à mon on a stade de martyr, concert à Félix Oazé comme monstre d'amour. Biso tuba na changu toza kuna. Ngana mwana masina. Ne grandi. Na bote na bibi ne grandi. Donc ngande na ba mona ko bota mananga ndeza ba ya mwana bota mi na maternité ba eti na ndao. Bata masina ba ebi. Na bota mi na veni kimbao na mapela na koli ndambu na quartier na kingunzi na ke na quartier 3 na père azumwa ba moyen a payer ring siko na quartier 3 na direction boba wansko identité. Ozo comprendre. Donc na pena masina na tangi na bekola masina. Yo dicté bana tibana masina bana changu boya na masina yo uti bangala yo komeli barumbu oye masina précaire badengani olongo ke atambola ka partout minute azana matete mais tout le monde a yo benga bana masina lo ba zoba na bo leader na changu amour c'est Patrick Bekam. Vous comprenez pour ça la fierté ya bana masina ya bana changu orchestre leader wa voyager akenda be États-Unis azonga akenda ba France azonga vous avez pas leader baba ke bazongite. Te mutu so ke pota zongita leader ta ndeti depuis nda kenda umeli kuna na zongita leader te te ye déjà za leader abeta makamne boya kima apesi date mwa zonga kini na pesi mbote depuis combat nuance voilà apesi date moko azozonga kini pour comprendre ka kima te on va akenda ko samba makamne ya ko saba projet na batu bakima to yebi akepe na boye ne masa ngana na pesi mbote café room Moutasuka Kimi, Café Room National. Café Room Mazala qui musicien pas Moutou. Parce qu'il y a un musicien. Ne bâtiment. Mais parti comme à l'école bichon on parce que comme il y a leader. Mais c'est ça on a loba. Parce que les gens ba OP ba Kenda bazongate. J3 comme leader à Kenda Motabo. Oui bien roté. Basé belé ba leader ba Kenda leader là. Voilà, merci beaucoup fils. Donc on va vraiment tellement bien ma casse nation que ba tout nanda déjà ba tout ba téléphone d'abord bon c'est là déjà na ndinga solo ba aza bon artiste musicien il y a Patrick Bekam l'aide de l'homme. Donc là il écoute le baté mais à ce mais ya soda na ye. Oh déjà d'abord mais katé bon moda non ça timi no ko ça bino ba to ko vocaliser mitali binale mitali bango. Album baby ba. Voilà, histoire ya. Là il fait jamais. Là il yo ka zaka yuma. Maza bien. À poli, à l'obaraté, c'est poli. Mais aussi, il y a le qui est non, voilà, merci beaucoup. Tout le monde est bon faire la bête qui concerne quelques musiciens, et Balongwa, Basale quand même promotion, Missou, Basombi, Bapier, le cas Bajali Pacha, Batebele, Balobela qui ont mené Nangam et Félix Oazé quoi. Ce que Batouni Jos, Makambuya, Stade de Marty, ex-président, on dirait vraiment le baroté, et Amourazo Sili, Kaka, et ça pour un. Est-ce que moi, ça n'a pas ça y a l'eau? Allô, peut-être? Hein? Ba concert nyonso monstre beta na mokili est-ce que Jos aloba ata lobi a fait sa mode de pas nani ba fan na e pas ba fan na e belé te mutako boko samarate vous comprenez ouais les cas to vivre sikoyo époque ba Patrick Bekam l'aide de l'homme vous comprenez il est pas invité et pas assez d'anglais on a ba chaîne ngenge Justina ah ok te ah oui assez il est déjà na banda kala linga sedenti mais na informé ok ta oh ça panza bango na zo biso vérité Jos bien a déjà linga sedenti na concert à Seden yemoku Jos numéro 1 ya Kiltira pays vie atie municipal yango wana te yo Seden ozata na Nzembu te otsala ta na Kiltira ngata wapi ocha libaya Jos aye yo zo Jos le wana number 1 amatara vio kendara ye ayata aya mona de théâtre ozo comprendre Jos die na aro soka aro na municipal de ato chakwa okete na martyr soka yete ozo comprendre to trouver un peu normal mais ndé na yebi mutabimisa ye ya sala alongola ye musicien ya ghetto
à commissaire international professionnel, c'est Félix Ouazedwa. Au côté à gauche, ok, wapoko manengenini. Comment nous attendons le roi Michael Jackson, Herba Yambona Média, Bazongson à source, Félix Oiseau comme Tazoa, Jos Dalénéa, à commissaire Oazalelo, à la Rissimo Kilika, Oyo, number one. So, il est tant que number one. Ah, que n'est pas un number 0. Arrêtez. Tu es number 00. Ok, ça va, normalement. Oh, même si ok, dis-moi là, ok. Mais tu tiens des numbers, c'est des numbers, c'est des numéros. Juste bien, oui, juste arrange-le. Anchilo balata na makasi balata na makasi alati so ba pièce ni akana le 12 wana so ba yoji so ba nini aya Alexa R na municipal aya baby ça ba koto na aya na ye ayo kana na mécanisme ni ba yo kana déjà te Jos alinga été c'est de ne pas linga Jos te on comprend mais tant vous allez miser c'est quand même vous bandez ko se retrouver vous bandez lien bien lelo ya déclarer ba sombele mutuka ngana zaka miseni ata vers ya omelela agene asombelanga oh ha ata transport bando quand même transport bando ozo yo kutu nder boye répétition na suka ngo boko sangisa ngo ba 1000 botike leader mistiko sexanga là aussi ça va casser là après série wana nga déjà ba benga garçon capable pour lelo na lady mete ba changer combo ba comment ba benga mutu ambongo série wana banda benga garçon capable déjà na ndo fonctionner moi bientôt vidéo pour bengi ba na même date acha moral nga bando ko bopusa na ande leader nga zana bino bo ebit to ngo production to ana na ba studio ba nini les avantages de ce ba to yeba oh moi 1000 to tiki wana na suka la base merci oh ye muta salate na sama kabana sangisi na ega na pese na palais et tu peux ba crédit ba nini faut luka ba producteur faut to ba crédit faut belé ba nini ozo ba bana ba to sangisi ana to pese voilà bina ba danseuse to sala na danseuse moko azala ba te azala na danseuse ba danseuse mtu danseuse zaki ka so ye lelo akimi na e muso ye lelo danseuse monda yaka azala mwa bien boya koma mumina oh so bébé baby comment danser ça nay batidi ana on dit si go na émission ta to beta masolo à musique ozo comprendre ga na yebi ndime mwanyo so na loba comédie ya théâtre na loba makam na yebi ozo comprendre to ana biro na biso banda ko soutenir mouvement to ana biro na biso soutenir mouvement Sarkozy Bekumu achaka bala na eba nini bu aluli danseuse wana komo ya suko pété na barek oh bena leader sous trouble tara leader anima prêtre en soutenir orchestre qui na tigala na rappeler babonné leader wana eza wase kwate eza Patrick Bekante eza set and play dans ce soubat non comme leader azam musicien c'est parce que boa wala la danseuse na bureau wana voilà namoni yo comprendre nga bien oui non comprendre très bien au milieu des musiques qui te d'abord partager belé bota ba j'aime ba commentaire et ça la vraiment bien ma casse place les gens chez ça na pona mutu nyonso a to zara fana mutu te nebi ke mon saluer le moro arbitre pas à une équipe mais comme ça na zabe na pe la ministère préféré na mais et ça la carte motema partout ba benga na ok na ngai donc ça boulot na et ça la bien émission ça pona mututu alingara avec émission benga na numéro ça na okole émission ça vraiment a problème et ça vraiment bien makasi histoire et ya quand histoire est à Kalaté bientôt tout ça tu travailles déjà non on peut d'identité non tu es d'identité mais tu travailles déjà à 80% ou déjà tu travailles disque aussi là Kalaté ba congolais ba mouré il y a la bonne musique na ba mouré ba mélomane nyonso ba se retrouver to ana ba nzembo kitoko ba belle mélodie mais zo kanga pensa dia bandaka bobeta maman et puis na ni c'est le moment quelques chansons ka ba bi presque comme tout c'est net nzembo ya Brazzaville to romiko tout ana tout moment qui tourne un succès mukie awa na keleli bolimwa trésor moto moko te andimi po kabelanga tango na kozwa bolingo na ngai bongo botianga molunge
eloko na ngai moto asimba te bolingwa bomwana moto akota te koko na biso na mboka aza nganga monene oyo abota mama aza na ndoki ya makasi mbasu na wenza njili batekaka ngo sanfa oyo akomeka matali ye na trésor na nga wana banzembo kitoko studio tozotravaille bao bana mposa bacontacte nga bakobenga na plus 243 89 9 671 671 plus 243 89 9 671 671 tokodéveloppe toyebaka nde tosala mpo album ekobima vraiment puis nazwa sire yo so talita eyana mo extrêmement boye fan na biso biro kaka asalaki mwa snap na kati ya studio ya nzembo na biso ya Monex nzembo ya Lady Maître omwende ekangi TikTok ebundaka yango na actualité ya bakinaper donc nzembo wana ya Monex ezoya mpe bato deya bakomotuna toyokango mobimba toyoka boza calme ezoya na histoire. Merci beaucoup. Album ebimi tellement belé. Album nini oyo yoki? Album na yoki. Nayoki presque. Nayoki presque, nayoki. C'est pas sorcier. Nayoki gomme. Ok, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Il y a Ibraton piano. Oyoki de. Banzima kitoko za kati. Nayoki yembela moko. namoni nzembo na biso er na yemba yo te oko rappele nga po kasi okosunga nge boma beza nayebi ata moko te nazoyoka kaka abimisi générique moko kata matiti musupe balangai rumba mo pesa na balanga rumba mo kitoko kote rumba pe na nayebi ke Ibratopia nayembaka bien mais kata matiti oyoki nayoki nazali jour en émission na CBS namoni porte-parole ya ndolobela nde nakangaki babimisi générique kata matiti mais rumba pena jusque là na ndenge mabe te nayoki na eloko mais détermination mpe ya bina file tobima détermination ya bina file détermination te nayebi yango oyoki yango te rien bafali mpo baposta yango bafere egola est ce que eloko nyonso bapostaka ngai fo natala yango mais bon ba grand quand déjà poster le recette que déjà ça va et na bia okoza grand au poster mutu est-ce que nga na abonné na libonné na nga kuneza mama nga na ba goût na nga na ba préférence na nga ozo comprendre na ba goût ba choix ba préférence na nga ozo comprendre na yebi yango te na mona yango te yebi yango te oyoka ngo pete rien na mona na TikTok ka bando te nga kuna kanzaka ya so théâtre so publicité ozo comprendre na mona ki extrêmement bon na TikTok ya nzembo mobo kota ba mécanicien ba garage soki bozo te Nathalie pena réalisateur na ndenge rôle ba pesaki mutu na mutu balani réalisateur moi yebi boulot na na félicité ki réalisateur place wana bon na artiste parce que quand ça paye des artistes me taper ça qui est non ça la clip na nga photo encourager mais mutu nyonso abibisaki de wana ye wana réaliser mutu réaliser yeti kasi tina sepeli na réalisation na nzem na idée na conception na ndenge ba rôle ba jouer donc on a pena ka pesa ki mutu pena rôle na ye donc zep na tonta na nzembo ana bien ndambu mo boye zo baluka na TikTok linga to tala mutu TikTok soko mataka boye bango mo ba ya natala ki voilà merci beaucoup to comme na so presque na suka to c'est qui to solo to ke ko sola conseil mo pour na Félix Oazoka parce que on préparer concert na ya martyr mais ba mission ba longa ça peut mutu na minute peut-être ba problème mais ça na mutu tala quand on a préparé qui mission et bon mais na benga ni lisu ça peut mutu po ba mission boya sikoyo Corée kuna ndana Corée za no ya passe ba ko kanga peut-être kana minute conseil no ko pesa e vraiment quand il est musicien na kuna déjà côté Corée spectacle là no pongi et za le rendez-vous conseil na pesa vena wana vena na sai na obenga mais soki na cadre na ndenge ya émission na conseil a pesa mostre te sauf que na pesa conseil na ba collègue na oba kuna ozo comprendre na pesa na mbote na vena biso Zeka Luzeka prêtre na pesa mbote na vena biso JP Lukombo na pesa mbote belé na vena biso Germain Kitemoko na pesa ba mbote puis na pesa mbote na
bato nyonso vraiment directeur Sengo Kaletondo chef Eclipse Mososo indice DK napesi vraiment ba collègue nyonso culture pays bangote mais na oloba na bayaya monstre nga mona monstre na conseil wa PCT ya déjà ra génie ara mutamaele lobaka nako bakisa moi idée na mais ye conseil ko pesa na TV ate na aloba pona ba master bayaya pobo panzana na ba TV ata Michael Jackson ando sa publicité au mona 6 mois avant fier OK monsieur ça là ozo comprendre kasi ba retomber te vraiment ndeti ba cede na sali 15 à 20 ans côté mobo ba yebiote on se retrouver bongo okomo siliki la batte okomo tomboke la batte oh ngande na bo tito sa mission est-ce que na bengi patron nanga rien on se comprend mais ngamo na mutu na yebi ke na koleki sa semaine te sans que na sala ta 4 émissions pa mbo et puis elle na lo ba 4 émissions ko ngande na bo to ko za na son actualité penate na sala na ba émission bongo bongo mais elle n'a pas minute on calculé so na minute on calculer ka ceden et na calculer ceden te otunenga mambo cultura ya on a répondre par rapport ya makambo eleka on a parlé na ngaka par rapport kuna na lobaki yango déjà mutu nyonso oyo akoya pona ko bundisa concert ya Monstre d'amour ya le 12 akuta nanga vous comprenez qui que ce soit akuta nanga na loba on a chema na numéro 2 midi chez Moutouté, pourquoi chez Moutouté, n'a dépendant pas, aucun jour au coup d'année, je suis là, si vous comprenez? Bah, master bana qui tira, beau se mettre na boulot, beau panzana na ba média, beau panzana na internet, beau kota ba TV, ba bogar ba kuna ba Champs-Élysées ba bogar, vous comprenez? Ba internet ba bogar. Ata MacGyver le gars ba mikobi na mbonda ba boga faut le savoir danser faut pas les caber mission ba merveille mado ba les caber na lobi bien ba musicien nyonso vous comprenez ba musicien nyonso il faut ba les TV ba panza ba ça la promotion ya Stade de Martyrs Michael Jackson a dit grand c'est de là qui président Pexé ba ngami ambassadeur de Martyrs mutalo bango te moi mutama boke ko landa makambo ana te Monstre de abiso to zana culture tinda abiso boke ba TV semeno banya ba leki TV alla c'est une Eclipse boya akabel bisola on se comprend to lo baka makambo un mois ya solo yo préparer concert le roi Stade de Martyrs peksa mutale ga TV te voilà merci beaucoup nana yebi ke Monstre apekisa kandeti ba polémique bo oh c'est de na fingi misemo culture msu ba ya te so moninga na loba na répondre na loba ya makambo wana kona yebi Monstre na mibeko na ye oyoka kuna pekisi oya lobelango suspension ponga pe na zwa de suspension mo ya bongo merveille rambo ali kaka finga Monstre ngana répondaka fort émission etalamaka trop boye mo ba pesa nga suspension na yebi ke baya ya msu ba leka te ba banga suspension mais ngana na kuna te na pa suspension voilà merci beaucoup Fils en tout cas c'est l'émission vraiment bien makasi merci pour passer ce temps la recette na remercier na pesa mbote na voilà un grand merci na batutu balanda en tout cas tout comme na souka émission na biso ya place de Jerusha pour continuer pour s'abonner na chaîne la Plus Télévision tout ça à tout ça la ka boulot un grand merci na bébé Kemel le bébé Pro Mars un grand merci na batutu bolinganga au marché la 3 fois boss un grand merci à ma maman chérie Marie Fonsivan la seule et l'unique qui reine bâti c'est les machines à beauté un grand merci na Jimmy Belaou babi bossaka moko Jimmy Belaou un grand merci na Ozo Sala un grand merci na batutu bolinganga un grand merci na caméraman na Daf le caméraman patron un grand merci na Gloire un grand merci na Gistimi correct un grand merci na batutu bolinganga na tiré artiste na bino a dédicacé batunae ce pour c'est la mission champ na souka et ça vraiment bien makasi artiste nga atikelio plateau na dona kabelu yango penza oyemba o dédicacé batu ça la bien ouais na pesa mbote belé na les boss Ndro Chayala Cheyala na Oshwe Matonge Vilayala na Monga Fula donc bambote sika zali na pesi bambote belé na viena nga wawa bakula tika ngate si de mwana nzambe mon vieux Didier c'est ça na pesi mbote belé na Jean-Sima Bosso le PDG na pesi mbote na champion Adol et puis na repesa bambote na bato hein Lebo Kanda Pentacle ya Luanda bambote siko zali toi-même tu sais les Pentacle ya Luanda Lebo Kanda na pe mbote na pesi mbote na grand frère Lewis Kim Jum na pesi mbote belé na Edo Spray assisté biso de mission du début à la fin na pesi bambote sika zali
napesi mbote ebele na Mavemba les jeunes Lion Boatis bambote siko zali napesi mbote na Yannick Inia napesi mbote na batu nyonso vraiment o ba soutenir ngai fils la se yango yoyo bo contacter nga na numéro napesi bo komelanga na WhatsApp histoire ezoya kalate l'album o batu bazozela histoire arrive ya Lady Maître Patrick Beckham déjà 80%. Bozala pio bozala à l'aise ezoya kalate na nzembo nanga eza na kati awa na keleli bolingwa trésor moto moko te andimi kokabelanga tango na kozwa bolingo na ngai bongo botianga molunge napesi mbote bele na batu nyonso balinganga Katila Dona bambote siko zali bambote na Raf 4 Tulunga napesi bambote bele na Barushi Ngumbu Mobutu HB Mazingo Gode Wetu les boss Gode Wetu napesi bambote siga zali et puis na pesa mbote na HB Mazingo Seda Mal à l'aise Héritier Meline Gelon Piana et puis na équipe Mobimba s'abonner na Jérou na chaîne Nabiso ya ba Fossette chef 10 la chef 10 de la presse na pesi bambote sigo zali bo s'abonner fils la seyeyo on est ensemble à suivre. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges. Akaba Timukenda. Akotsa ko matini ofuta kwa ta chambre te. Na quand on se distrait dans notre mtolinga ate. Greatness Congo TV. Ba gag ba film de la réalité. Comédie et vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, ting ting, to s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême. Yonde makam. Bon, mon abagag. Pas film. Pas émission. Biloka Bousoba. Na biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube. Vous mettez Greatness Congo TV. Au moment à droite, va commune anglais souscrire. Na français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes venus à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Ou non, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV. Abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur.